na ba année wana kutu ba chaîne eza ebelete tozali so na 3 chaînes awa 3 chaînes mais to ningisa kini na ndenge moko ya kosakana te mupepe ya mystique batango na bima epa ya champion du Congo Muyombe Gauche na bima na mwana te na bima na mwana te soki na koloba mwana moko nde alandanga ekoza la katonda bo wana na kobo ate wana piti na ngai ya mabile koyo yebisa bango yo te mto memaka toni na chocolat be bango nde bato balandaka yo na yotu ko yebisa même question nozongela ngo 4 fois mais oui papa nyonso baoloba ke olongwaki débat eza wana babi alimaki ya ngando alongwe pa Muyombe Gauche amemi toni amemi chocolat c'est toi alobi ke na loba chaque mutu na ndenga longwa na mouvement oyo altoni awa ekozala la scandale ekozala scandale obi na kaza capable ko benga pe bana nanga moko tunanga bo yo ponga so na lobi eza mabele tunanga fulani oyo alongwa na groupe pona nini fulani oyo alongwa na groupe pona nini yo moko ko ekozala scandale Jibem Piana l'homme qui a cyclé la banane tuna ya ko yebisa yo est-ce que wenge na ye wana bato balongwa combien tuna meme nani grand prêtre Weranson akoyebisa yo tuna meme nani mata nanga kabose muketonga kabose tuna kabose akoyebisa yo tuna meme papi uchima bambote ebele bisika nyonso bozwami fidèles internautes la suprême de la presse Magui Bokongo mwana mongo tobaki mission ya bino sans frontières to continue toujours na ba innovation ba chaîne eza lango ebe mais toi na chaîne ka moko info 16 et tobaki bo continuer toujours ko s'abonner massivement talaka info 16 et matin donc ma futa katina kolo oui voilà lelo awa na mbele bino artiste comédien ope boluka mingi ope bolinga ke makasi asape bele o yemoko lelo akoloba ngona micro ya Magui Bokongo mwana mongo le grand caméraman afungola biso avant que natanga comme ba mona nani na yambi oui voilà bonjour Alimaki ya Ngando. Bonjour les grands journalistes Magui Bokongo mwana mongo OK Alimaki ya Ngando avant to kota na émission na biso tongaka un peu toyeba ozake kolonini po bato nso bakoma ko tâtonner mungala muswahili bato ba comprendre te. OK merci beaucoup c'est important vraiment c'est vraiment important non c'est vraiment important yoka bana poto gaye dans le bagage mais oui c'est important. Voilà, merci beaucoup pour n'a pas fan nangai na bana poto nyoso balinga biso balinga groupe Altoni Alimaki ya Ngando les grands leaders bon ngaza mukusu. Oui voilà fidèles internautes en tout cas on a commis question na bino Alimaki ya Ngando abi azalaka mukusu. Oui voilà Alimaki ya Ngando boni évolution ya groupe Altoni. En tout cas, vraiment, évolution à groupe cinématographique Altoni dans les bons. Mais bon, na poto ba réclamer babi Altoni na poto to bazo mona na te. Ezaka nini Alimaki ya Ngando? Non, vraiment na poto ce qui ba na poto balingi mabona biso to za quand même na chaîne moko. Na ebite so eza mabe ko tanga ba chaîne mususu awa mabete Non, eza mabete. Voilà, et bana poto donc vraiment ceux qui balingi ba ta la groupe cinématographique Altoni, ils à les États-Unis, ils à la Europe, ils à la Asie. Donc ba ta la groupe cinématographique Altoni, c'est simple. Ba tcheka na ba canal na bango antenne A chaîne de référence parce que antenne A chaîne de référence tous on a canal SAT, tous on a canal plus. Ce que au côté kana 342 direct au la groupe cinématographique Altoni chaque vendredi à 21h30 rediffusion chaque lundi à 11h donc à 11h08 minutes c'est simple donc sur canal 7 antenne A 342 direct au groupe cinématographique Altoni na koya monde place tout yozali fan na bino bazana posta ba mona bino na internet net na ba YouTube ba film na bino pe bana pe ko circuler na ba chaîne na YouTube pour ba chaîne na YouTube et ta ba chaîne oyo ta maminga partir à poto mais sous ba capta ba chaîne wana te ba ko sandi bazwa ko palto mais ba petit kaka donc Alimaki ya Ngando TV na YouTube Alimaki ya Ngando TV na YouTube. Donc au moins biso ko mona ba evre to tia kuna boko sepela soko ngi potali Alimaki ya Ngando TV na officiel
okotala groupe cinématographique ya Altoni okomona biso okosepela pe okomona babiloko mosusu nano bomona te okodécouvrir badongo bactérie ya danger okomona babentre yama baza kuna okomona bamama jitu okomona banyota okomona baza ebele bakamijo okomona babobe okomona oyo nazotangela baartiste bacombattant okomona bamwimba baza kuna oya komona nef yang chiffre nef mobali ya kitoko mobali ya molai donc baza ebele quoi baza ebele yo beta kaka donc na YouTube Ali Makiangando direct ou bien Ali Makiangando TV na officiel un temps. Oui, voilà, fidèles internautes, vous continuez toujours à s'abonner à InfoSec, à InfoSec nulle part ailleurs. Ali Makiangando, est-ce que au coquille qu'on rappelait internaute na biso pièce nini ou yebimisaka Ali Makiangando lelo ayebana na monde mobimba? Vraiment ça question moko kitoko pe lenge vraiment na kolobelango. Ali Makiangando oyebi nga na uta dans le néant, c'est-à-dire Ali Makiangando na uta quelque part. Na quelque part esika nga na uta vraiment batu nyonso tu bayebi. Onyo soza na poto soza bakumba na kati ya monde ya cinéma toza bambiaka na kati ya monde ya cinéma ozo comprendre donc na kolo ba pièce ebimisanga vraiment na ba côté ya Pakana Lingomba et pas yeme grand prêtre champion du Congo Muyombe Goshi ezali groupe to salango ezaki quoi na Kangibwe Kangibwe ozoka ba pièce na tuchoba tata Ali telema okundanga na bane wana kutu ba chaîne eza ebelete tozali so na 3 chaînes awa 3 chaînes mais to ningisa kini na ndenge moko ya kosakana te mupepe ya mystique botalaka Ali Makiangando quoi donc makambutu ekendeki donc dans les bons quoi donc c'était terrible quoi. Donc kini ningana do mutako fungula ma ero na kutu ba film o bazotanga tanga o bato ba côté kuna ba Nigeria so ba nani so ezala kutute ba kindoke ya mystique esalema biso bato to sala yango bangando donc zomona penda mutazo kima mutu na kati ya saki zolanda mutu na kati ya ka ozo comprendre bolelo zomona to tikala bato ba charlatan o banga koloba trop ya kolakisa keno bango ba yebi art mais ce n'est pas ça mais biso to abambiaka tolobela yango le surte donc babloko ebisa biso yango oyebi ke to na pozo question nga na bangi na kanisaki ki otanga kombo ya Muyombe Gauche te on a moni que non za na reconnaissant Muyombe Gauche mutasala opozala Magi soko reconnaître te muto asala yo oza mwana libabe soko zo reconnaître te muto akela yo muto kokela ça c'est trop fort mais na kati ya monde arbo nazala kola papa Gauche azala kola papa ya molimo na ngala kati ya art. Mais ce que nous reconnaître, c'est-à-dire, et pas dans les alcool, les babés, les alcool, na kolo quoi malédiction. Vous savez moi, est-ce que moi na kobo ya papa naï? Papa wa boti oboya pour gagner nini? Pour gagner nano nini? Bana poto bidon nobolo. Moi na yo oboya, papa na yo. Donc pour gagner nini? Pour gagner nini? C'est-à-dire zali moi na libabé. Moi na libaka lo komona penzela nyoso bandoleko bandobeta kama baku. Mais Ali Makiangando erozolo ba moi na libabé est-ce que tango longa ki na groupe ya Muyombe Gauche ozwa ki autorisation Muyombe Gauche ou bien yo moko longa kana kiteti na opos mona ke so yebani no déjà. Donc omoni magi ko longa penza na ba mouvement ndenge to sala ka boye ko senga autorisation cela veut dire quoi? Ezande place yo mutu yo vanda na batu soko lingi par exemple comme na vision mususu ko bima na ndenga mabete il faut bima na façon moko boye côté ozalaki otika calme ezala po masolo ezala kitoko nakenda tie pa champion du Congo tie pa ya père nanga nakenda tina ndaku nakuta kutu na architecte na ye azale lope architecte na ngai oselanga musala pale banini tout ça nakuta ye na to solola na vie ke tala vie masolo eza boeza na lakaye na bima bo mondi eza makambu ya musala makambu nyoso do mamarate vous comprenez donc parce que sika ndoki ya kouta esika libakwe ko to koyeba te to bima na secret mais est-il que na koma ipa na ye to solola bana poto to solola na père nanga na yebisa keno na tiki masolo naza na vision mususu voilà. Ambassadeur Monsinga na Suisse a posé une question na to na yo Ali Makiangando tango longwe na volonté na yo mais olonga ki yo mon côté o memaki susu une grande partie oyo ya tata na yo est-ce que oza mwana moko bénédiction ou bien oza mwana libabe kando zolo baana?
Non, on m'a dit merci vraiment le grand journaliste Magui Bokungu, hein, moi na Mongo, c'est ça, hein. Donc, au moins des questions très importantes tout n'ingalelo, vraiment bah tu belé bazar la confusion, mais bah tu poto bani tout ça. Ngata on a bimé pas ya champion du Congo, Muyombe Goje. Na bima na mwana te, na bima na mwana te. Soki na koloba mwana moko nde alandanga, ekoza la katonda, bo wana na kobo ate wana piti na ngai mabile. Donc aza katonda vraiment zali leki nanga, hein, biso nyoso bana kindu manyema kuna, hein, ozo comprendre, mutu alandanga nde zaka ye. Mais ngatango na bima epa ya champion du Congo, bato oyo bato balba ke nani bazaka suna mouvement te. Hein? Faut tanga ba kombo, Tony, chocolat ou bien nakotanga kombo batute, nakotanga kombo batute pona nini ngana za pona ba publicité ba kombo batute quand même. Yo nde ko tuna nga ba question. Tuna nga ba question ngana koloba na zo tuna nga ba question ya yo ba réponse ya ngati. Oui ba question nga ba réponse ya yo mais Altoni wana to biki eza Ali na Tony. Tony, wana vice-président mouvement. Et sika mouvement o ebanda. Ebanda wapi? Bato ebele ba ebakate bana poto boye bango sika Altoni ebanda. Altoni ebanda na Kimpese. Mutayebi secret Altoni et sika ebanda na Kimpese. Ezaka vice-président Tony. Parce que leki uzotu na wana tata mwasi ya bana otuni wana. Chocolat. Tata mwasi ya bana otuni wana. Wana zaki ne déjà mwasi ya libala ça même ata 7 ans na libanda za ça sous tete. Hein? Allez, attendez, allez, c'est mon frère et moi. Hein? Est-ce que allez, ça sous na kati ya groupe ya vient na biso na série wana azaka kité. Vous comprenez? Muto na kolo bakeno o azaki na secret ya groupe cinématographique Altoni mutayebi secret. Ezali vice-président Tony. Badi banga papa chéri nde to benga kaye. Vous comprenez? Mais petite sœur ndenga za wana. Aza petite sœur donc ça dit aza mwasi ya pasteur. Aza mwasi ya pasteur. Tanga ka Tony chocolat zo lingo tangete pourtant Batunyo so bayebi ki Ali Makangando. S'il vous plaît. OK, d'accord, c'est bon. Tanga kombo na e chocolat, c'est important. Wana tata mwasi ya bana, c'est tout. Tata mwasi ya bana eleki ata koleka kombo na. Kotanga kombo. Qui mango bongo c'est comme si ozan likamo bona mutema, c'est comme si on a un problème mon po Tonyo zo tanga. Chocolat ozo linga kotanga komo tata mwasi ya bana. Fidèles internautes bana poto bo Hollanda. Azolo ba tata mwasi ya bana, ming bazana ba comprendre te. Il faut qu'on détermine vraiment que non chocolat papa Tony. Mais yo tangiti entre kokata mutu kombo na kobenga mutu tata mwasi ya bana yo pesa na valeur kokata mutu kombo na obengi mutu tata mwasi ya bana où est le mal? Fidèles internautes, hein? Vous s'abonnez toujours à Info 16. Vous s'abonnez toujours à Info 16. Yango batunaki Ali Makangando. Azaka munga to ta musefa babima Ali Makangando ozamu no komo nanga mona okoka nanga oti na plateau nanga mena okoka nanga oti. Na obeda iso ye na okoka nanga oti. Bon sikoyo. Yebisa bango yo te mdo memaka Tony na chocolat be bango nde bato balanda ka yo. Na yo tuko yebisa même question nozongela ngo 4 fois. Mais oui papa nyoso ba lobake olongwaki. Débat ezawana. Babi Ali Makangando alongwe pa muyombe gauche amemi Tony amemi chocolat na olobi wana. Mais OK yo ozo bisa vérité musu o peut-être bato musu batika ko yeba. Yango siko bango bayeba ngo te siko mutazolo ba mutu azolo ba na mitu ezanani. Président groupe cinématographique Altoni. Comme tu azolo bat. Hein? Na lobby secret ya mouvement Altoni tuna nani? Tony, groupe Altoni banda wapi? Na Kimpese, na Congo central. Est-ce que bango bazaki wana? Il y avait personne. Ozomona, omoni nde ezali sikoyo bato balinga kotambula air moko na ba TV na ba mensonge. Biso bato to botama na mensonge te. Tio toza bana nzambe, bana apôtre Gilles Bomba to tambula kana alima, to tambula na logique ndenge ezali. Ngana kotambula na lukuta te. Je te dis que na mutayebi secret masolo, il y a groupe cinématographique le vice-président c'est Tony. Na lobi bien sûr que allez azala kité, tata ya mwasi ya bana, azala kité. Chocolat. Aussi le biango. Donc c'est-à-dire makambo ebanda wapi na Kimpese na mboka na Congo central. Mais Ali Makangando ebana Congo central na Kimpese au démenti que badnya so wana baza suko sa théâtre té selon you. Mais pourquoi tant beaucoup travailler na bango Tony a tikio lisusu mais soit disant yo ndem to bengana ki bango ndenga na yokeli ngana zo poser ka ba question selon ndenga na zo information nanga Ali Makangando baninga banda sa théâtre té selon you. Mais elles ont commis ensemble. Au moment que nous, Altoni bandi komata, faut na banda ko éliminer bamitou, ou éliminer Tony, ou éliminer chocolat, pour yomoko otikala odondwa. Est-ce que ils a bongo ou pas?
Kodondo là c'est trop fort. Kodondo. On m'a dit, hein. On a un exemple, il y a BCBG. Hein? Bon chic, bon genre. Hein, Yama, c'est ça, non? Hein, Bob, c'est ça? Bon chic, bon genre. Hein? Bon chic, bon genre, c'est ça qui est leader. Parce qu'il y a leader combien la carte? Nakolo bate memba na poto bayebi. Bon chic, bon genre. Bon chic, bon genre. Mais yo sigo misu makasi ndele kiyo. Misu makasi ndele kiyo animaki angando. Ndenge wenge banda. Bon chic, bon genre, ndenge banda. Hein? Bon, boyebi sanga ba na poto. Ba leader bazaye combien? Ou soit tu es dans organisation, ou soit tu es dans kati ya jungle. Ponga na ebi place nyoso bato bavandaka esengaka ordre na organisation fo ezala. Par rapport à question tuninga wana, oh soki na bengani mutu, soki na bengani mutu, ngana ko bengana mutu te. Eza pe réponse yo ngana ko répondre na ngote. Oyebi moko na bango bisika nyoso bazali, kendo ko luka bango yo tuna ye. Alongo na mouvement pona nini? Fidèles internautes. Parce que toi lobi kenana loba chaque mutu na ndenga longwa na mouvement oyo altoniawa. Et ozala scandale. Écoute le scandale. On est capable de faire bana nanga moko tunanga bo. Yo ponga so na lobby. Ezama be tunanga fulani yo alonga na groupe pona nini. Fulani yo alonga na groupe pona nini. Yo moko ko la scandale. Alors je ne peux pas faire ça. Naza na respect à Batu. Ce sont mes frères, ce sont mes sœurs. Azaba Batu na linga makati c'est loko na kolo belangote. Chaque mutu aza libre, ya kozana kati ya mouvement chaque mutu aza libre, ya kolonga na moment ndenge ya kota kinenge ya kolongwa. Mais vice-président Tony ngana longa na mouvement te. Voilà. Vice-président Tony na longole na mouvement te yoko luka yende akoyebisa yo pona nini ya vanda wana zali grand frère propre azali vieux nanga mais aza vice président ya mouvement mais na longola yete mais yo soko luki otunie akoyebisa pourquoi yem nini yende aza na réseau ya kovanda na ye yende aza na réseau nga na yeba katile lo atane na kacha masolo voilà. Stop. Fixez regarde-moi le boulot. Fixez regarde-moi. Ah, merci. La côte à la gauche, côte à la gauche. On ne peut pas aller comme ça sans que nous fassions l'exercice à concentration à piste. Et le travail que nous faisons, ça demande la concentration à piste. Et si tu n'es pas concentré à piste, on fait ça, on sait le meilleur que dans ça, la mission. Et ne m'en pas, moi je me reviens avant de démarrer la campagne de Bisso. Moi, je vais travailler exercice, il y a concentration, plus que ça, parmi les armes et les la Bisso. Bossana, on est sorti à la Bossana, on est sorti à la lundi, on a le vendredi. Nana, on est sorti à la 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cassé, dans le mouvement. 7, 6, 7, 8, 9,
merci. Hein? Ya Willy Pezin de Paris, babi, ya Willy Pezin, mon yaya chéri, yonde makambo. Bon, mon Alima Kiangando. Alima Kiangando. Tu sauter dans page wana. Na Altoni. Tango sauta ki yomoko na Altoni. Pièce nini. Oyo depo bandi carrière na yo na Altoni. O mona que non. Pièce au pendanga Alima Kiangando vraiment en tout cas na sali musana nga malamu. Donc mais presque ma pièce n'engage surtout, hein. Ma pièce n'engage surtout, mais pièce pendant la mona pendant on a travaillé fort. Et ça pièce yo pourquoi la polygamie? En tout cas pièce on a travaillé on a monté mamoko. Pourquoi la polygamie? Mais ma pièce tout na sala. Pour ma pièce n'engage sur la pièce moko échoué exacté. Pour en tout cas ma solo vraiment wana. Tu bien, on a eu ça, producteur, nous sommes basés dans le poto wana. Babiloko nous sommes basala, et comment on a monotonie na niveau Mikeli. Ben on peut découvrir babiloko sika. Hein, aux producteurs, mais aux producteurs moko limité. Na jale à groupe ya individu. Aux homona, na jale à groupe ya individu. Mais quand on a panzana, tu sais aux producteurs à soro panzana na nute. Mais kabiso bangando. Au monde na soko ko sepelate. Au monde a pe na poto wana. Na bakwenye so bozali za Asie za la Europe za États-Unis bato bakoningana po boko vivre eloko wa sika moni biloko alelo ekomi babiloko mususu ekomi ko sala na soni ovai na ba parents même na ba poto na bakomi ko baye yango po babenga ka biso air nyoso situnga telefone na ngai la pandana ka air nyoso na ko benga bande ko na bino babiloko mususu bakomo sala biloko wa soni boko vanda bwana bana na basalo bazoko ko tala ba pièce yango te na soni ko vanda donc ça dit olie ba Congolais bazana ba mikili ya poto na ba Europe na ba sepela na biloko ba biso bande ko na bango mais bakomi ko kima ko tala ngo na bande na parce que busoni eleki makasi ozomna to bota na identité te nous on est des Bantous et précisément on est des Congolais tozana moi culture moko boye respect za na place nango ozomna peut-être que c'est to vendre ba mikili ale obosa ni identité na yo okomi ko sala bisa yango na be yango na bisalela ozomna comprendre eza bisa mundela bimaka na culture na libanda te mundela tikala na culture na ye boyo sikoyo okomi kuna okomi complexe okomi ko longa na culture na omanda ko zo culture ya batu soki par exemple ne to kenda magi ba carnaval par exemple le groupe cinématographique ba congolais moko ba ko kende par exemple carnaval soit na États-Unis dis-moi Magi Bokungu les grandes choses c'est moi na mongo est-ce que vous présenter culture ba français hein vous nous présenter culture ba hollandais soki ya américain oki na kitire na biso ba congolais to tikala na droiture to tika na droiture to tika kobima libanda ça fait honte pour la République démocratique du Congo hein. Voilà, merci. Ezapé bien avant cette émission, op ça peut numéro na ya contact comme ça ba to ba lukaka yo ba besoin numéro contact na yo. Question nga mususu yé Alima Kiangando babi Alima Kiangando aza le grand rancunier. Aza na président moko te troupe moko o ba yo kanaka bien Alima Kiangando. Eza vrai bien za faux. Ya liboso na za champion du Congo to kanaka bien. Wana père nanga. Chaza leader munene mboko. Mais aza père non aboto ko bactère ndé aza père non mais aboto ko bactère mingi zani. Ko boto l'acteur. Est-ce que acteur tango aye pa na yo Magi? Est-ce que ko bisaka acteur ya bima na groupe ya mutu akota na groupe ya mutu banda lelo? Tuna tuna nani Quadra Koramani. Akoyebisa yo. Tuna ye kaka akoyebisa yo. Jibem Piana, l'homme qui a circulé la banane, tuna ye akoyebisa yo. Est-ce que wenge na ye wana? Bato balongwa combien? Tout na même nani grand prêtre Weranson akoyebisa yo tout na même nani mata nanga kabose muketonga kabose tout na kabose akoyebisa yo tout na même papi Uchima tout na même nani président Lomé même président na biso association Masumu de Brendé tout na na groupe na ye bato babima combien? OK, c'est bon, merci. Tanga siko ba président o yon bino na bango kana bien. À part Mouyombe gauche. Président les Agadakini était. Pourquoi tu es que Mouyombe gauche nous sommes tangate? Oh. Ni tu n'as ni olgina nani. Président Kaobo sola na bango bien. Nani pour de chasse. Nani. Nati na tanga yo na tanga bango comme. Neko tande publicité bato komba ba publicité bato aw. Au monte ba olobaki non so ça peut les grands raquiner pour ozolingo tangate. Yo siko na tanga nani siko. Yo sunga olgina tanga nani comme na tangite.
Jean-Paul Mayata. Fidèles internautes. Jean-Paul Mayata. Nani so ngana tanga susu. Te songa. Sobe sai. Wana. Oh. Est-ce que vraiment Sobe mutako boye Sobe na Congo a? Même sai mutako boye na Congo a. Ce sont des artistes congolais. Parce que le batalan na bango bazo sala musale ezo monana. Est-ce que Ali Maki Angando mana kini mana poto Ali Maki Angando zakara kinyete mais na zakande mutu ya logique. Na tambola kana logique na nzela oyo longo bani na bokibo moto c'est ça. Ngana ko leka jamais aussi monanga Ali Maki Angando la leki na TV na bana ko critiquer ba artiste mususu. Bo yo tango ko na TV zo critiquer baninga na yo. Bo po gagner nini? Bo yebisanga polémique yango depuis o banda ko sala e sala yo nini? Biso ba ali toza bato ba polémique te? Non, mais na kachote Ali Maki Angando mais pièce na yo oyo tous ces pays ici bas mais bato nyonso babaki Ali Maki Angando afobwa kela muyombe gauche yo kaki yango uyu non kobo kela nani tous ces pays ici bas ça dit mtu soko sali eloko na yo ya kitoko boye bato bazola ndango za zo bakela mtu mbokela yo ko bisanga ba pièce nyonso yo ngana sala kana bokela ngande bato nga musala na ngana za professeur musala na ngana zali enseignant musala na ngana za pasteur musala na ngana zali côté ya bato batambula na aliment soki na te ki eloko moko soki est-ce que bon OK yo magi parce que ba question eza yo mituna ndeza ya ngai ndana ngana zongi selona no question moko na ngana zongi selona question moko ya muke mais eza na importance moko te mais musala na ngana zali pona côté ya mokili soki zali ye papa na ngana se retrouver na eloko moko na te yaki mabeza nini mabeza te ezalo ko ye papa na ngaso ka zotea soki lika mbongo bunga na sali na moni eloko moko na message na matea na ina se retrouver na kati il faut na changer nanga boka papa nga banga pourquoi pour gagner quoi pour avoir quoi question moko ishapa kinga utuna nga oh soki azozo nga bana non mabeza te bana nga no bazali pa nga ce sont des artistes soki bakie pa koko na bangoti est-ce que na ko kufa parce que ebongo nga lelo yo e pa na ye na longwa est-ce que kuna place ya ngeza la vite so na zaki na pose akolo bakena ke no kote pa mutu mususu nanga na kota nanga mais ba niveau na biso oyo ya ba biso bangando ngana ko kote pa mutu te parce que nous avons été créés des leaders ngana ko kote pa mutu te dimu na changer musana sama ka mususu tena bimaka nga ali lelo boy na bimi boy na komi acteur ya Papi Ushima non voilà non. Merci beaucoup Ali Maki Angando to comme un peu cochité na on préféré au plus numéro ya contact na on pose na bato ba lukakao ba ko kapé ko localiser prendre un numéro contact et puis dernière question puis to chiter na biso nga ezali 0342 243 49 45 00243 00243 Kangango 00243 49 40 59 00243 84 46 94 390. Ali Maki Angando pour nanto 6 nino ko loba na ba fan na o ba Holanda yo nino ko loba na bango ozana besoin ya nini o ko loba na bango ke non po ba yo ka pe mingi le loto yambi yo moko o éclaircir bango nini o ko ba kisa pona ko loba na ba fan na yo po ba bana ko ningana raté donc ba fan na ngai bozala ko ningana te groupe na bino on est dans les bons tozo sala musala eza ko monana donc bana ko mona groupe na yo chaque fois na yo tuko pesa bino référence ya ko zo groupe cinématographique ya Altoni OK na YouTube na Ali Maki Angando TV na YouTube okozwa makambu okomona biso soko kei na Ali Maki Angando TV officiel okomona groupe cinématographique Altoni pe okosepela na kosenga pena bandeko na biso nyonso bazana poto omoni cadre to vandi lelo poto ninga question te place omoni to vandi oyo eza place oyo magi eza ko pesa masolo na kachakini baza ko benga ngo village Congo ezali ozana kitambo na rompe ya kitambo magasin ozokita na avenue des Ekiri numéro 16 okomona village Congo de place donc ça dit masolo nyoso awa outi poto outi Angola outi donc tolo ba outi Afrique outi Asie outi Europe outi Amérique place oyo village Congo soki ovandi te okutani na Jerimba la tele grand gérant
oka gérer mbala nakati ya kini ya baza ebele te gérer mbala les grands gérants na village Congo donc ezali masolo nyonso ezali restaurant flat donc nyonso awa donc pe eza sika oyo to répétaka awa to répétaka pe na no comment et pas président Chika na Kitambo donc deux fois te na Madimba entre Madimba na Tabora donc na espace Chika na espace donc comment eza flat nini boîte ya munene na kati ya RDC soko lingo mona biso oye na Kinshasa luka biso awa soko moni biso awa te oluki biso na oya na place na pesi bona na boîte non comment tozalaka wana donc awa les grands géris deux fois te bato nyonso ya poto naza kopesa nani mwana nga webi na balisa magi il faut yebisa bango peke ozalaka mwana nga bana poto oza actrice ya groupe cinématographique Altoni grand combattante mwana nga ya likina mwana nga ya masolo oziba mère boss banyota banani tout somme danger ozomona ba répétition live bokomona donc deux fois te bido moko bokomona donc pasteur Fonce na Allemagne kuna vie c'est ça que veut tous en poser la caméra fidèle quand des botala biso na antenne en chaîne de référence chaîne ya munene na kati ya RDC na yebite ba chef mutingia bazali wana ba mbote belé ba mama jingi na wej ba chef Kalume ba chef Kande donc ça dit ma solo eza ya ko vanda et puis les grands monteurs les grands monteurs les grands monteurs merci vraiment en tout cas bon moni tous en 4 mots quoi bien ndenge alimakangana lobolo auto ba village Congo et village Congo donc au côté a okuta na Yemei Jerimbala les grands gérants donc deux fois donc azali incomparable. Oui voilà bana poto bana partout dans le monde bobi 4 mots quoi bien village Congo eza na avenue des Écuries numéro 16 babi sokoye le grand gérant Jerimbala donc bolimbi samuke na lobaki bien les grands monteurs les grands monteurs comment que qui m'a moi oui voilà merci vraiment remerciement na yemoko ambassadeur et mon singa babi fiston malula de Switzerland babi finanga de Switzerland pourquoi pas na yemoko junior El Fitiro Bantou na bosente ye Willy Pezien de moi Irène Wantara la parisienne talaka yonde makambu babi les grands gérants Jéri Mbala nde makambu président ya souka nga baksa Mbala nde makambu donc pesa makambu ojwa makambu donc pesa makambu ojwa makambu na sina ebisibino donc ba molona oka ba molona wana les grands monteurs antenne à ba molona chef Pascal tantou Ornella donc deux fois te do masolo carré et puis na grand caméra humaine petit na grand caméra humaine petit na ngai grand caméra humaine petit na ngai grand caméra humaine petit na Aaron petit na ngaro na kalambai donc babulo kitoko donc toujours quand na ibsibino wana donc antenne A 342 21h 30 chaque vendredi et puis chaque lundi à 11h08 vous avez oui voilà merci vraiment tokubena bisoko ko nini to tika no tombo tala répétition ngeli kaka Blaise Avoki papa moziki na Bové José Ochudi donc merci vraiment bon continuer toujours ko s'abonner na Info 16 bon ça peut-être ko s'abonner na Info 16 nzonjing kuna est-ce que to tia bino ba théâtre bien ba makamyo soit bien voilà les grands caméramans Aaron yende makambo chef Mwimba le parsec ya munene donc na kati ya RDC na groupe cinématographique chef Mwimba Saidi. OK, merci beaucoup na chef Mwimba babi yemonde makam vraiment merci vraiment tous au moins ba élément mon répétition merci vraiment bye ba gros bisous bye pesa makambo jwa makambo
eza ya solo mpenza onga nazomona to eza baje mama après tu m'appelles ça l'amour mama sanga me mwana ndi papa na kuti ni mwana mama sona ndako tuliza kuna ngati mama sona sa msaudi ese na ndako yoya chinyo mino basalani mino na ndako basalani akoma kitamu mayaki bwa sona ki bwa sona kabita badia so ngati na ndako mama chilumbu kaindete mama nini yangu kanza mbingeza nokuwa chingani chinyo wenchi ha legela mama legela ndegela mama legela mama na imatesi na ndako ya chinyo imatesi chinyo mama ça ne te dit rien dans ce solo belayo après tout ton fils non maman tu vas me parler dans les non mama mabedinga na sana ndako mama bala yuko ndo bele bizuki mande buzelo te baba mwana sapo ni mosa na video mosa kwa baba ibeni bai bala na mwana hakuna baba na mama obi kome basi baba kadile mwana mbala ngati baba ngiye sio baba Yesu nyo yo komo tana creyo mama apo yebisa masiku ya mabeza na ulu na ndo kusoba na asa konga na usaki na ndo kurudia ye minoko bete bajami akitama sebele ba pesa utaki ici azo ngwe lokoti ngana tengi ba classe de lokoti mama sada pop na ngai mabeza ipo kuna usali zali usala kani kutuna ndako kali na abo so na bimi na bato na ngai na bato Lorenzo kutana na bato na Benilo kutana na ba tukutena ba sasa sistema pesa mafamuzo makamu sasa pesa makamu lazima makamu tena ndako kusema mambo ya msukuli mabeza nazoka bien leo sio vyote kwa mama ngai batinda kama petit bitinda uzabukala ukala ndini mama wana bato bakala ngai ya lazima na bato Lorenzo na bato Benilo sio pesa na tunga na pesa makamu na sio na mambo ya pesa makamu nenda ndako makamu nini uzopesa na uzokuru na yoshi no olukela kama ngo basi c'est ça mo comprendre ko quand même moi ça ka sikena mama ne wenga ko baba mo ça ka sikena mama ne mo ka ko ko mama ah mo ça ka sikena mama ne chino yo za mwana mwasi mama siko ba sikena hizo mama bi na tingana ngai chino yo za mwana mwasi ndana boto yo mwana mwasi chino siko yo ko bipende chino ko sana ko intela chino uzamwana mwasi ndio uzamwana mobali chino na kumba ndeni ndio mama na kumba ngati ngati sana sana ko bipende ni Yesu masengela musaso musa chino bila kile mabe nyoso ko sana likolo na mama baba na mono bila kile nyoso ko mwande mlege mabe ngati kite mama masengela musaso musa chino ko bibi banda bibi kwanza ndei chino ko sana ko iti chino ko sana ko mama chio ngana na jalo mama masengela mama soni chino na ko sana ça va ko na bikote le chino naoya tulipanda na chino we una ba fusko leo ya una chepa jini kama tambwa Chino